na biso déjà que ngana za administrateur et puis ngam na saki wenge te ba basalaki wenge bango wana donc ngana donc le la moya le longo moninga boye na makambo ba structure wana za travailleur simple et tout ça ba travailleur belé siko wana et ba biso ba travailleur on donne ma tout ça ba travailleur le simple ba ba ya soute voilà te groupe bazong sango ndenge zalaki mais na structure na bango banani baki ba kondi banani baki ba travailleur nga travailleur mais oui ça est le côté parce que les orchestres na bango les orchestres na ngata ils ont orchestre na bango bango de baza ba kolo histoire ceux qui ba moni que participation na nga e bougaki bango te carrément ngeli ozo bouger na zate azaki na bango de azaki déjà na Mamadou ayebaki déjà projet wana et puis na rôle qui ambassadeur a poussé que non projet wana et ça marche Amadou wana ba camarade ba batuna biso wana ba wera ba président Jibien Pierre na banana ba camarade ba batuna biso wana Amadou ba bata wenga kala Maroko dans mon on a Amadou ba bata wenga kala masolo ba ambassadeur on a écouté ouais non c'est notre grand frère Amadou a soit en relation Amadou oui mais Amadou za mutabatu biso wana kala et projet et banda kala batuna biso wana moment de koki ba ko sala ba kamna bango wana ba signer contrat il y a et lui on y a repris ça pour na makamona et là il y a un autre donc batte yana ba yeba ko limbisana za la sincère parce que là liboso ali ko limbisana wana eza la sincère et puis voilà ba za la batata ba gérango na botata pour eza la bien batala teo ça ga partir mokia vocal ba ça te ba benga bandeko ba organiser ngo bien pour eza la gâteau moko béni ça la respect na ye az artiste le wanga mais après sa place na place. C'est-à-dire musique est dans la place dans biso doit avoir respect toujours il y a bayo basali avant biso donc il y a des grands artistes ayagi na banzembo même na temple il y a vivre la musique pour na papa mbaye banzembo na ye et papa mbazo benga mbo kwa bongo donc ngeko lo bagé to pesa ye place na grand maître comme ça pesa ye place à muto mayele il na fait la place parce que critère mayele pour nga na zone matérie mutako ça ba émission be na pour lo ba ba ninga muta l'équipe bato ya linzambe muta l'équipe mutu na mokili ya sebo ya azate ninga goloba et puis au orchestre mobimba ya yo ba finga na bangonga mais na kamo na lokuta na bango ba tsaka ba mitu na se ba yo otala nga boité alors c'est pas bien pour le wanga na leo na kotika ko répondre bango ata mokeli soute parce que et si elle lekaki ya ki liwa ya makasi ezwaki biso des fois ko faki brisque et des fois akufi to enterrer de général des fois quelques temps après ba maman na biso ya zandu ya matadi kibala courant zui bango quoi alors ngana na mbinza pigeon donc ngana matadi kibala doit quoi 10 minutes ba maman wana ba kufi quoi en plein ba maman wana ba kufi bango bazo sa ba émission ko finga ka bandeko biso zaki na matanga déjà. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba maman na biso nyonso obosalaka lokumu mpona la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, osalaka makambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mobimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter, tu es jeune, belle, toutes les grandes dames, je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars, vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocor valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Biso gratuité à santé.
bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yo pe sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Les courages n'a pas d'âge, c'est la toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre jeune journaliste d'investigation à notre Buta. Bayiko Mani, l'olenge Tomesana Bongo, pour son bitinier Mami, batterie d'actualité musicale. Alors, pour Namukuloma, le Bongo, pour son bitinier. Mami mateli d'actualité musicale na moko azali bongo grand parmi ba grand ya mboka na biso na kombo ya Amanda Chante couronné depuis des années 97 et aujourd'hui j'ai l'honneur en tout cas de lui poser pas mal de questions dont je salue Amanda Chante. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien j'espère? Ouais, je vais très bien monsieur. Mon orchestre comment l'évolution, est-ce que ça marche? Ça va très bien. Au moins beaucoup de choses à répéter en plein mot Iwa. Tout ça très bien, tout ça très bien. Alors, j'aimerais profiter de poser une question par rapport, c'est ma première fois de te recevoir dans l'année 2022. Alors, si je te pose la question, en 2021, le Roni Nimanda chante ou à celle qui est extra? Le na série extra et là qui est Tinda Oyo, icône ya musique na Mboka Simaro Masia, avec toi Mbabanze Mona, ils passe, ils facilité. Et ngana mimaki on a gata Kinshasa au moins 3 fois acheté Temba na année passée. Or, les musiciens vont être dans Chetemba. Oui, mais on a été 3 fois dans Chetemba. Pour nous relaxer au moins quelques chansons dans ce style. Il y a Kombo et Lutumba Simaro. Je pense qu'on a déjà la première partie pour nous avec les habillements déjà positifs. Et puis, deuxième partie, elle est qui est présent. Donc, ils ont déjà chance. Parce que vous avez présent dans 4 pays, ils ont facilité. Disent que dans celle qui je suis, ça fait au moins 5 ans déjà. Et puis, on a même 2 ou 3 chansons, ils ont la place. Ils ont ça la rotation en haut et ça marche. Alors ça marche pour devoir. Vous savez qu'il y a acoustique au Bénin qui on a combat devoir pour devoir. Non, on a très bien acoustique dans devoir. Les acoustiques ils ont bien manié baninga on se basali. Quand on va devoir ils ont le colo ils ont même tembe moko boye non. Nga acoustique ils ont déjà la ligne. Toujours on a deux on a moment on est bien là et tout ça on a place. Et c'est ici na celle on a studio à Dem Record que je salue en passant pardon. Et puis voilà, c'est 14 chansons. Ndambo Bakulu, tout le rôle à Papa Wemba, Lutumba Simaro, Papi Tex, Naebi King Kessere Mene, et puis Ngamo Naebi Banze Monangalo Raba Ibrahim, Naebi Nzombo on a Liberté, on a un camarade Nangamo Gilles Vassimba, et puis Naebi Nzombo Yanga Souana Socrate. Donc on a touché mon plan pour nous salaire pour revivre. Mais sinon, le projet disque que Zagoya tina mai juin. Autre quelques chansons à Papa Simaro Massia pour nous retomber la combo naïe toujours on a gâté un beaucoup au Congo parce qu'Azali icône et puis Azali icône voilà. Et aujourd'hui Manda Chante tout ça dit constamment renvoyé que le président actuel a valorisé l'artiste et musicien voire même bateau bazo travailler naïe. Vous étiez à l'UGF, on va en parler, d'actualité à Wenge. Mais avant tout, on a qui m'a interviewé de ça là. Tu as dit que non, en coulisses, maman Tchalamwana, c'est là qui pardon. Pour pas dire à la télévision, est-ce que le bail rapport que. Non, il y a une preuve à relaxer. Ma bé oyo, batanga qui bakombo na biso na mboka awa, na ba musiciens songolo pakala. Ezagi mabe ya kolobango devant basi na biso ba na biso ba mélomane na biso. Ya ko benga biso miyibi. Alors, parmi bato ba benga biso, maman Tchala mona pe azalaki mais alobi na ngai, il fallait que ce témoignage à la télévision ba mona monnaie na quand même. Ça n'a rien à voir na makanisi na yo. Nga po nga témoignage journal sur la sala nga po na relaxa monnaie na ye que elle a reconnu que Manda yozaleki nanga eloko nga na lobaki ya moyibi. Vraiment na yebaki na maîtriser gité. D'ailleurs, on maîtrise la monnaie qui est boyibi mbongo te parce que ils ont rendu ngwana.
voilà il y a une page mo PC les gars qui nango ba Virginie Manganga parce que autant comme on mususu comme on est à Virginie Manganga voilà. Excusez-moi pour la massacre, merci beaucoup parce que tu m'as aidé à mais pour le babon, est-ce que vous attendez aussi est-ce qu'il y a Oaziko? Non, quand on a la réponse on a été. Quand on a pas une émission on a eu la réponse on a été parce que dans un grand monsieur na mayele ngana mayele. Donc on a beaucoup de discussion à niveau il y a mukene on a été. Ouais c'est moi mike au comme ça on buzz. Zero quoi général de fois akufaki. Bon on a quand makambo na eleki nango bien l'état sali makambo nyonso bien coordination on a c'est ça qui makambo ça qui bien. Mais comment on a buzz moko ya ba batwa lo makambo belé devant l'autorité na biso devant la mélomane na biso non so tel buzz dans la sens. Oui, ils ont dit ma pour ma belle qui biso meyibi et c'est les gars. Donc ils ont un problème mon côté, on a un respect vis-à-vis ya ndeko lobi wana, on a un respect na ye, az artiste le gwanga, mais après sa place na place. C'est-à-dire musique ils ont la place dans biso doit un respect toujours ya bayo basala qui avant biso. Donc il y a des grands artistes ayaki na banzembo même na temple. Il y a vivre la musique pour na papa mba ba banzembo na ye. Et papa mba zo benga mbo kwa bongo. Donc il y a une place na grand maître de ça pesa place à muto mayele. Alors mayele na fait la place parce que critère mayele pour nga na zone maître muto ko ça ba émission be na pour ko ba ba baninga. Muta l'équipe bato ya linzambe muta l'équipe muto na mokili ya sebo ya azate. Alors mabe baninga ko loba et puis au orchestre mobimba ya yo ba finga na bangonga. Mais na kamo na lokuta na bango ba tsaka ba mitu na se. Ba yo otala nga boité. Alors c'est pas bien. Pour le Wanga aller on a continué à répondre bango ata mukeli soute parce que et si elle est kaki il y a qui liwa ma casse yo qui biso des fois qui brisque et des fois à Koufi tu enterré de général des fois quelques temps après ba maman na biso ya zandu ya matadi kibala courant zui bango quoi alors ngana na mbinza pigeon donc ngana matadi kibala doit le quoi 10 minutes. Ba maman wana ba kufi quoi en plein ba maman wana ba kufi bango bazo sa ba émission ko finga ka bandeko biso zaki na matanga déjà tongo tani ba lobi na ituri kuna 51 personnes ba kufi donc tout les gars période mo ba matanga ya laki tongo tani maman na camarade nanga Jeff kamia monene ya mabanga e koti e bomi maman ya camarade nanga Jeff na changu kuna maman ya camarade nanga Jeff maman oteka masango na fufu. Donc vous allez matanga mais bango ba ça ba mission ko finga na esika biso zaki na raison na esika ngana zaki na raison ngana sepelekité na tombola ki mongongo oui peut-être yo gêner pour ça mokolo mais ngana tombola ki mongongo pour na ko belela mokile ba ki non ces garçons là beaucoup côté na ba venti na ndenge na terre ba ki ba yibi non biso makambo ça na général des fois ils est belé et général des fois zo nga mona moké depuis 19 ans Léon a 50 ans. Donc, les familles, les libota munene et la limite que mutu ça des cotisations na matanga à kamati micro na chaki mbongo ils ont critères déjà mutu à l'équipe à tout. Voilà donc maître Gim ça peut ça est-ce que micro va na chaki donc moni moi makam ça donc na on appelle mais ngali gagai à la place na gata mboka asa musana bien azar harmonie na bande ko na ile ko bisopo problème moko zalité ngaba ga na retirer téléphone nga parce que yé a bossé le téléphone nanga ake oloba makamna balabala sa tsun atu nanga leki na ye ou frère na ye ou collègue na ye ya utaki poto ye mbala moko kamata numéro de téléphone oyo so ma li solo yali ta numéro de téléphone na yango gentiment to solo na 2 ou 3 fois 4e fois ya obenga na bi to na silo to zo banze mo général de fao alobi église na bango ko permettre te ya yi mamoyi ngana bi na non mais viens na yo simaro yembaki bo wule to to ya moi détail et puis to katanga na biso dans le bon donc étant de connu général de fao biso miyibi donc ils sont là ma mais c'est l'équipe net biso c'est l'équipe arrière mo réalité mukilelo konye nango biso le bagara asala banzimo ana osala papa mba ya danger asala la pango biso zo sepela pour la 5 genze mba boya kinaye. Mais aujourd'hui Manda chante tout le monde a toujours dans amour wana na maramba sokola tout le monde bima na amour wana tu as parlé dans le bon sens mais pourquoi na côté monsieur se choqué pas. Et là, ils sont choqués par tout ça. Seulement, ils sont choqués à côté de ta fraude. Et à côté de ta malamute. Et là, on est choqués par tout. On a bien makambo na makamute. Ba streetir na biso senga biso mo ba mission to zala. Soki yo journaliste mo lo bona makambo ya.
au long de la structure, au bout d'un musicien. Non, la structure, voilà. Non, quand je dis ça, ce qu'on a la structure, la biso est droit d'auteur. Donc, manda, ça pour là. Où est le mal? Quand on a vu nos musiciens, ça choque d'autres personnes. Non, quand ils ont été. La présence. Yo muto sali quand ils ont été. Ce qu'on a la société a droit d'auteur à musicien et au tambour très bien. Bayo baza ko mona mabe baza ali banda car ne mu kile tambour la ba o de bepo. Opposition ba ngo sala bazo bosa na ke ezo pekisa. Batu ba pesa ka ba droit ou wafuta ka sokola pona ba droit na biso na balabala ba pesa mbongo. Mais yo pekisa ba pesa biso mbongo na balabala mais oye kozwa mbongo ngo na ba explication. Et loko et ali ko toza ko déplorer yango wana. Ils ont comportement moko digne vraiment devant la responsabilité. Comment Nathalie bato boyo kozwa mbongo mais bino botomoli mongongo sokola yo tambola bien te mais mutazali banda wafuta biso ndeni. Donc bizaïlo ande to boy to bito zala ensemble poto to bouter mon ninga mon dehors. Voilà, merci beaucoup parce que vous répondez vraiment comme il faut. J'aime votre sincérité en tout cas, merci en tout cas. Mais tout le monde a qui bino la musique, musicien, surtout vous avez qui bongo na salle ya IGF, vous avez qui invité. Comment ambiance est entre bino na musicien na kati ya salle? Ambiance est totale surtout ba o ba faire na baninga. O ba fanda na baninga bien ba très à l'aise parce que et c'est quand on a ce qu'on fait na baninga bien to à l'aise nene. Mais biso la net ngamana na très à l'aise et na mona bande wozo soit très à 90% tu es très à l'aise. Et ils ont qui très nécessaire, il y a direction, il y a IGF et pensée na biso na monsieur Gilles Alingeti na musala osala makasi musala moko il y a ba danger boy quoi. C'est-à-dire musala moko ya loka yezu pour baza correct. Pour yezu comme dans correct. Donc avec ça biso pour toi accompagner pe bango na nzela nzembo lokwa franc congolais na nzela lokwa nzembo ya IGF pour même pe mboka na kotosa. Et ce que j'ai aimé et puis alors na biso nene bazo yiba mais bazo kabate. Or moyibi soka yibi soka kabita musu ko yiba ngope et au moins anati. Donc alors mo makambe belé. Sinon tout ça nzima mobimba ya munene oyo ya artiste c'est presque 90% ba oyemba pona ko pesa pour accompagner IGF. Mais là, on dirait que ça pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, les musiciens, vous marchez plus na politiciens, vous marchez na politiciens, alors que Pékissa Motoa, que ça m'a dit, tandis que vous marchez avec Bango, mais comment vous gérez en gros parce que les politiciens, Bango ne va pas créer la banzé, vous voir à Bango. Mais au-delà de ça, c'est politique déjà. Musique est déjà politique. Les politiciens, oui, c'est leur rôle, mais au-delà de ça, c'est déjà politique. Moi je pense que biso ba mission doit avoir un rôle à monene na makambo wana pona ko dénoncer pona ko bangisa munguna pona ko yebo ko lobake no ya malamu te. Ça le rôle ya franc congolais de le franc congolais ya mara nzembo mute laisser franc congolais et nzembo mute laisser franc congolais na kata mboka lelo. Mais nanga muna bango ba politicien est-ce que vous ça bango ma bête? Ça bango ma bête ni. Parce que baza ba client na. Mais banani batini biso ça na bango te. Monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Batini biso pas agir la tout ça ndimo bango. Tu vois ça bango sur ma bende. C'est que bazana bokebi déjà. Et on sala comment organisation là? Wala ezali bata organisation. Ngana zaka na option na wa tsavu nanga. On a so yambi batu lokwa peut-être tu as la chance lokwa ba coordinateur lokwa ba. Tuzika sea. On otuni. Nga question ngona erreur. Voilà, président Mandachon, que nous avons fait par rapport à Kamba Wenge, tout le monde qui Bozaka, Bamona Wenge, président JB Piana, Ranson, Bazaki Bongo na Réunion, on a Mamadou Diaby, na Moka ya France. D'abord, comment on a Bongo, motivation, nous avons qui regarde notre télé qui m'a na bandi na ba télévision be na olo ba ke mokolo wenge ko beta et aux business à osakanate. Na bana olo ba même kutu katanga na osakate mais cercle wana soki ba sali et au sala danger parce que c'est un cercle magique. Carré wana yi carré moko magique et puis na moni carré magique ba fandi pour na signer contrat. En fait baza ba papa, baza ba gérant, bango ne basala ki nzela ya groupe wana pour les locaux du biso to ba combattant na pays. Donc baza ba papa, baza ba gérant eza motema moko bamemi na motema oyo kolobaka ke tondimi mabe nyonso tolobanaki makambo nyonso tolobanaki tondimi tozala liboke kaka bango baadministrateur te même ti so otali na se na bango même na deux camarades na bango
Papa Mobimba avec vice-président, et puis ingénieur Célébou. Donc, Bateyana, Limbisana, ils la sincère. Parce que nous, on a bossé avec Limbisana, ils la sincère. Et puis, voilà, la batata, gérant na botata, pour ils la bien. Batala Théo, ça a parti à mon vocal. Ça té, benga bandeko, organiser bien. Pour ils la gâteau moko béni. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi contacté dans le projet? Na émission déjà que ngana za administrateur et puis ngam na saki wenge te ba basala ki wenge bango wana. Donc ngana donc le la moya le longo moninga boye na makambo ba structure wana za travailleur simple. Et tout ça ba travailleur et belé siko wana. Et ba biso ba travailleur on donne tout ça ba travailleur le simple. Ba ba ya soute voilà te groupe bazong sango ndenge za laki mais na structure na bango. Banani ba ki ba kondi, banani ba ki ba travailleur. Nga travailleur. Donc Nazali, donc retour dans la coordination, il faut tout dans les bangos. On a travaillé simple, on a travaillé avec passage Mogo Yangaï, voilà. Mais on a essayé un peu de demander Bateau Bazara qui se place. Dans la liste, il y a 18 personnes, tout le monde il y a un mandat chantier. Mais oui, ça est le côté. Parce qu'ils ont orchestre dans le bango. Ils ont orchestre dans le bango. Ils ont orchestre dans le bango. Bango de Bazara a l'histoire. Ceux qui ont participation dans le et bouger qui bango. Carrément. Ngelo zo bouger na zate. Ah monsieur, na habité tam zo bouger mais nga zo bouger nga na rien. Soki nga ba longo nga na liste ba bi ke nga na zanga na wengete. Et ça m'a bêté. O ba monique nazalaki na ngai te. Ba on ba moni ngwa. Donc ils ont gêné nga na rien. Ils ont gêné nga na rien. Ils ont gêné na rien en tout cas. Merci beaucoup président. Mais Kota la structure qui mon côté sur la background le média a dit que non avant que Mamadou Diaby Azalana Bango il y a Azalaki déjà na Bango. Azalaki na Bango de. Azalaki déjà na Mamadou ayebaki déjà projet et puis na rôle qui est ambassadeur a poussé que non projet et Azalaki. Amadou ala ba camarade ba batuna biso na ba wera ba président Jibem Piana banana ba camarade ba biso na ba Amadou ba ta wenga kala. Maroko de mamane on a Amadou la muta wenga kala masolo ya ambassadeur on a écouté ouais non c'est notre grand frère Amadou a soit en relation Amadou oui mais Amadou la muta batu biso wana kala et projet e banda kala na batu biso wana moment de koki ba ko sala ba kamna bango wana ba signer contrat il y a elo on y a repesa pour na makambo wana elo ya na ngota ça na ngota. Est-ce que Malokolo Babongo, est-ce que vous déstabiliser Nangambu ya Wengete, vous créez des... Na elo mote, le ba Nangambu na yo moko, mais Nangambu na elo mote ko déstabiliser. Président de la chat. Bon, voilà, parce que de façon président de Milana, et comme moi direct président, comme si ils ont créé moi polémique. Et même dans la musique, il y a un ndengwana, monte ya koti masolo nga ndengwana. Oh, il y a un masolo na été. Mais Bosangisiwana, toujours pour éviter polémique, pour que... Té, Bosangisiwana d'abord, na ningo sa émission mutama yele, kosangana ne omoni wana elo liboso babi to limbisani, OK? Donc kozonga sama mingi te poste to ke déjà. Na biso ke ndenge bakutani elo liboso yali ba yokani. Alors elo yo lokasoma basala kuna. On go bakisala ba masolo mususu. Merci beaucoup président pour répondre. Oui, biso muto senga pe bino merci. Mais sinon to pesi bande ronyo sombote. Libanda ya mboka to pesi ba bande ronyo so bazana kata kishasa na ba congé awa. Oka ba bande ronyo ba Gilles Vasimba. Ba Marquis Matumona. To pesi ba Fefa, ba Yann Mambo, ba Dembe Record ba Mbote Belé. Kuna na ba Paris kuna to pesi bande ronyo so kuna ba Trésor Chango. To pesi ba Papi Chesco Mokonzi Bambote Belé, to pesi ba Edgar Mesimbento Bambote Belé, Didier Massaya Vatican Bambote Belé, acoustique na bino bozelaki yango ezobima déjà. Na tongo wa lobby ezobima déjà donc to yembika banzemo ndeka ba yemba normal, to pesi ka honneur na place ba honneur. Donc voilà quoi. Donc ngam na senga merci. Laki bongo en tout cas na esengo ya koyambaye et puis merci na ba bon surtout au ba tali émission merci pour na ba commentaire et puis
Merci Nangaï la Batutu au Bandarangaï Awanakin et puis presque partout dans le monde. Je dis big up à toi, Mama Fatou Ilunga depuis Paris. Merci aussi à toi, Jean-Si Bavouidi, Mwanasuka. Il y a Maman Ariette, parfum de femme. Je te salue derrière la caméra. Tonton Imak, quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.